Allô, voilà, mes compliments à tout le monde. Euh, c'est pas la première fois, non, c'est la image. Oyo, c'est la deuxième fois, non, c'est la vidéo. Oyo. D'abord, nous avons posa ya koloba te parce que biso ba Congo toyebi ke pona kolanda mutali boma folata bilamba. J'avais déjà dit, mais j'ai été touché. Na uto moyoka message. Ya ndeko na biso oyo, oyo aluki ba problème oyo surtout. Mais c'est ce qu'Antonio azaka en Allemagne. Nalina Sorora na expliqué les Cameroun foyeba et puis na mettre l'opinion internationale en attente sur ce problème. Parce que bon, après Bouzoba naye a salé sur une deuxième Bouzoba. Donc, contradiction naye, ndenga sala ki ombala liboso a confirmé en un deuxième message à salé. Mais c'est Antonio tout ça le message mon qu'on a portugais et je me pose la question pourquoi il l'a fait. Parce que Alingi a se couvrir derrière l'histoire moko ya un Angolais ya Wambo alobaki ba problème sur biso batu ya Nord. On se contredire parce que on sali soni. Problème ya Angolais wana ya Wambo olingaki nde ko répondre ye na portugais. Et non, tu as fait le contraire. Mutu wa Wambo répondre na lingala ayoki yo te. Yo olobi na lingala ba Congolais ba yoki yo. Sikoyo o s'excuser na mutu ya Wambo yepe ayoka ki yo te tango lobi na lingala. Sikoyo tango lobi na portugais ba Congolais pe ba comprendre te likamani na lobi. Donc ezali olingi komi bomba na sima ya likambo moko oyo ezalaki nango te. Nakanisi oyebi histoire ya Angola te, hein? Il faut pas yebisa histoire ya Angola. Parce que ce que tu as fait là, nakozongela ngo lisusu après, ce que tu as fait là, au blessé Bangolais au plus profond d'eux. Olobi makambo ya buzoba parce que je ne comprends pas. Ndeko na yo ya Wambo alobi na yo ba problème. Or yo olobi problème ndeka Wambo te. Toi tu exposes les Angolais devant les Congolais. Toi tu dis aux Congolais ce qu'ils sont. Donc ça n'a rien à voir une chose avec l'autre. Mais le coup là au touché qui point wana et pas ma camion ya djege ya mabanga et ko sopanela yo pe okomona ba problème oyo komona. Tant que okosala vidéo te osenga pardon na bandeko na biso ya basi yebaka ke mabanga ya zelo ekokwela yo. Bato se babani ko réagir en vidéo et audio et ils continueront titango okosenga pardon. Tant que osengi pardon te obando yoka mutu na loba sur problème yango omelukeli makambo. Voilà. Lokolo yebi histoire yangola te. Tu nous as parlé na histoire na yo bangolais ya sud mais qui en particulier hein, bangolais ya sud. Na globana bon français balobi l'arbre ne cache pas la forêt. Le problème c'est Angolais là du sud. Qu'est-ce que les Angolais ont à voir dans tout ça? Au bimisinde bozoba moko au sali makambo moko oyo bangolais basatanda kiti. Mais tu peux répondre yo. Parce que on ridiculisait biso. Au zongeli confusion oyo se au créaki. Tu nous as ridiculisé, mais tu continueras à être battu sur en Belgique, au Bétam. Pour oyebake, au salaki mabé, pas avec quelqu'un, mais avec toute une nation. Mais ngana lingi, na expliqué dans l'histoire d'Angola, parce que na moni pensa que oyebi na histoire d'Angola te. Tu n'es même pas né dans ces années-là. Aux amours en 1980, moi en 1990, donc tout bien. Série 8, série 9. Je me rappelle que Angola a eu l'indépendance en 75, 75. Il y a eu beaucoup d'Angolais au Congo. Tout cela qui n'a pas bien qu'on appelle. Mais nos parents étaient soucieux, photozonga na mboka na biso. En 75, il y a eu déjà des Angolais qui rentraient.
En 74 même, une année avant l'indépendance, il y a eu Batupé Bazonga, tu y bango. 76, 77, 78, Bangolais Bazozonga, Malembe. Mais nous qui étions là, tu y baki Lingala, tu y baki Portugais, bien té. Alors quand on se croisait entre nous, Batouaouta Kinshasa, tu vas sur la Lingala. Alors, bande qu'on a biso to kutaki bazaki na ngolo babimaka te, bakomi kobenga biso ba regressado. Donc regressado elingolo ba mutu oyo auti libanda azongi. Donc biso rinti ba regressado. Na ndenge ki regressado wana Angola azalaki na carence ya ba cadre. Donc ya ba to instruit Angola en général. Mais on a eu des Cubains, on a eu des Portugais, bayaki kusalisa. Mais Agostino Neto, azalaki président Angola, a yebi que ba cadre na ye baza ebele na Kinshasa na Congo. Tellement que ye akendaki na ye na régime na ye. Ya communisme. Il fallait rompre le communisme pour akende pour récupérer Bangolais bazaki na Kinshasa. Ce n'était pas facile, ça c'est politique, donc expliquer au côté, mais à sali effort, à sali réconciliation dans Mobutu, à yebisi Mobutu que moi j'ai des cadres qui sont ici et moi j'ai besoin de ces cadres-là. Dans un apostole donc c'est là bas cadre nangai. Mobutu dit bon, tu relancer message que ceux qui veulent rentrer, président Agostino Neto dit bon zonga na bino. C'était en 78, 78. Angola étindi ce que 2 sur 3 avions et qu'il y a que Bangolais pour bazonga na Luanda baya ko participer. À l'époque, on avait programmé 78 années de la reconstruction nationale. Tout démarré dans le cadre de Bayaka. Tout le monde est cadre. Belé, Angolais, Baya, 78, 79, Baye, Bazongi. On peut faire l'exemple, il y a le président Fulupinga Oyebaboma. Il y a un cadre de Batono Babengisaka. Il était bien Kinshasa, mais il y a un souci à ça, il y a Zongi. A commis l'Angola, a souffert moins que pour l'installation, mais a sur place. 78, 79, 78, 79, Bangolais va continuer massivement. Et le coup, la bisota Outaki, na Congo, majorité, va travailler dans nos lignes portugais. Mais moi, j'y habitais déjà. Hein? Dans Angola depuis 75. J'y habitais déjà. Alors, Oyo Bayaki Sima. Comme il que nous ici, nous vivons bien. L'Angola est comme l'Europe. C'est loin de Kinshasa. Naza ko bande konanga ba Congolais, nazo longa ba problème na binote pour na bito voilà comme ça bien. Nazo lo bilaka mutu wana wa créer ba problème. Naza pe ko finga yete, mais na lingi ayeba na mo histoire. Et à cette époque-là, bande kona biso ba yebisi, oh comme je l'Angola, ba yebisi bande kona so na Kinshasa, Venezi. Au bazana Kinshasa ba komi kokota. Ba koti 70 81, 82, 83, ba komi koya ebele. Na ba oyo pe ba yaki na sima, bango pe ba komi koyebisa batu mususu. Na ndenge kaka ya lisolo, ndenge kapito ba na poto, biso watu za bien. L'État futaka biso, l'État salaka boye, traitement gratuit, mututu aza kuna na posa kota. Alors biso totineki batu batineki message na bandeko oyo bazana Angola, bazana Congo, batu yango basala effort bango pa kota. Nako solo la ba Congolais pe ba moni ba kota. Et ba Congolais ba komona ke Angolais ça raboye donc facilité au poto hein parce que n'est qu'on a un message à liboso on changeait peut-être 500 € nandenga salaire 15 000 kwanza ou 20 000 kwanza on changeait 500 € au kina poto et tout ça qui habitude tokei to zongi. Ce n'est pas poto tikala. Mais Congolais le ko Zaïrois à l'époque le ko na posa ya poto à mon qui facilité ezali a commis à traiter mikanda akoya en plus c'est nous qui c'est bato bayaki déjà Angola avant bayaki poto avant bazali bangolais bayaki OK ce que boye boboaka comme bangolais parce que l'Angola c'est un pays en guerre. Le Congo avec Mobutu le Zaïre avec Mobutu ezaki na guerre ba congolais ebele ba Zaïro ebele à l'époque baye ba komi comme bangolais ba boaka pe comme bangolais ngana sana bande ko to vana na bango awa ba boaka comme bangolais mais c'est maintenant ba koma congolais ba récupérer la nationalité na bango. Donc, on n'a pas besoin de créer problème entre les Bissons et les Congolais. Ils ont toujours créé. Alors, et ça là que les Congolais, il y a un objectif pour les poto. Ti et yeko baby ça à tel point que bande kono so bangolais to kutaka Angola bazo confondre biso ba regressado na ba Congolais pe na ba Zaïrois.
bapesi biso comme balanga tolongwe regressado comme balanga bakoma confondre mais biso moko toyebaki ngana za regressado owana kuna za zairwa donc zairens nento bengaka mais yo o adresser message wana na nani sikoyo comme c'est mutu wa wambo mais biso epai na biso mareto batanor to kabona kati eza ofingi biso batu ya nord mais olingo bomba mwana mutu wa wambo parce que tu n'as rien parlé de wambo là dessus tant on passe message na yo. Donc, Luka oyeba que vous avez un devoir ya kosenga pardon pour pas pardonner yo. Sokite ngana sina promettre yo awa okubeta mapenza. Il n'y a jamais eu de problème entre Bangolais na Bazaïrois. Oyebi te que ozo créer problème nous avons des Angolais. Oyo basana Kinshasa na yebisi oyebi tina ya réseau social te. Tous les Bangolais basana Kinshasa ils sont mal vus en ce moment. Tous les Congolais basana Angola, ils ont créé un problème. On mesuré la tension en côté. Et maintenant, tu as un grand problème. Tu as créé et tu as un grand problème. Luka au Singabolimbis. Nakoloba mingi te na kansimba la suka na lobi yango. Malgré même temps on a loba ki biso to pesa ba nationalité izanga te. Nazo le biso ba to loba kalingana. Voilà, na suksi le wana. Na ko prolonger te na ko bakisa pété. Pour la dans liboma la tabilamba. Nga na lati yangai.